Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Il est l'équipe partout. KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout. Qui ça et l'équipe partout. Mais comment les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo raté. Il y en a bien à yo. Ah, Jima Mukende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce que j'ai zappé. Ce putain de KNB tellement. KNB tellement qui t'a fait l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB que zappé. Ce putain de check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bon début de semaine, na bino nyonso bandeko balandi ya magazine KNB Kinshasa na biso. Bakinois va réagir par rapport à la rencontre et à Luchana, président de la République. Mokonzi Mboka Joseph Kabila ayambaki 47 jeunes ya lutte pour le changement. Lucha oyo basolola ki na pendant 2 heures bayebisaki ba préoccupation na bango, rencontre na ya bango et intéressaki plus ba kinois yango. Tolingi tozwa ba point de vue ya ba kinois bayebisa biso soki bazwaki yango ndenge nini. Ouais, Lucha oyo bakutana na président et puis après avoir kokutana na président à part bango onjiwana. Président Koutana Yesus na président Kagame na si bomona ki bolana na bilili OK ba kufa na benyo ba ndeko na biso na butembo ba ndeko na biso entre eloko na to sepa na ngoti yango biso to moni ya mabete bien que tozalaki musika mais to pesi bango pe longonya to bi bandeko na biso bazu bokasi ya koyesa mukonza mboka vérité babi mukonza mboka osali mingi mandat ya président de la République et à la contrat durée indéterminée te ezala CDD. Ceux qui a eu coquille au salini, ok, au ticket peut venir à Esika. Ezali étrangeté. Parce que Mokonzi Mboka yenda azali numéro 1 na makambo soto mboka. Certains parents ceux qui côté moko ya yanda ko mai ezotanga esengeli akwa côté na chambre natale c'est mais ezotanga utu wapi. A bon c'est que no akuta na bandeko na ya Lucha oyo bazali kaka ko prôner pour la liberté d'expression. Comme nous avons et d'ailleurs non seulement ça, bazali bazene moko encouragé parce que ils ont osé. Ya kuyebisa mukuna mboka ba point de vue na bango o balobe ezalaki clair comme l'eau de la source. Parce que longo ya ndenge mukuna mboka kutaki na bango bon. Tout le monde peut moi ba retomber baniko ya Bakinois ba réagir pe ba louer initiative ya Mokonzi Mboka na ndenge andimaki koyamba ba jeune ya Lucha oyo yepe a rassurer bango que ako libérer bandeko na bango misusu oyo batikali Kinshasa et l'équipe. Donald Trump a azali ko accès campagne na ye sur renforcement économique américain or yemoko azana na banyongo ebele yango KNB saleli bino réflexion oyo. Kinshasa est l'équipe partout pour un candidat républicain Donald Trump. De plus en plus a commis une difficulté face à challenger nae Hillary Clinton. Le milliardaire américain Oyanosaka na peuple américain que ndenge a sala fortune na monde ya business oyo komisaye lelo riche soki ba américain basali confiance a kosa la paix que USA eko malisu sous riche koleka. Économie et mata parce que yemoko comme individu aza exemple ya réussite. Mais yako kama ezake ye mutu azana maboko pembe azana nyongo ya fixe peu près de 2 milliards ya ba crédit azwa na ba entreprise partenaire. Donc, les lobes américains va découvrir pourquoi Elombe Donald Trump alingaka kosala ba déclaration sur ba bénéfice na yete pona ko kima impôt. Suite ya ba scandale ya Trump ba défection et comme ebele na camp ya ba républicain ba misusu kutu ba lobby ba ko voter te mais misusu ba préférer na bango Hillary. Et selon plusieurs analystes politiques, Trump azana kaka ko bongisila Hillary Clinton terrain po ata mutu asala ka ba erreur mais oyo ya Donald eleki. Surtout na période oyo eza concentré pour na campagne. Kinshasa et l'équipe partout.
Toujours na ba préalable oyo opposition asengaki na gouvernement bauti ko libérer lisusu ba prisonniers politiques sauf ba oyo bazalaki na kaya viol. Depuis le vendredi 19 août, ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba a annoncé qu'il libération ya ba prisonniers politiques oyo e figura qui parmi ba préalable ya bandeko ya opposition yango toza na terrain pour na kotuna ba kinois ba pesa biso ba point de vue na bango. Et donc nous ne pouvons que féliciter d'abord l'acte. Hein? C'est un esprit d'ouverture. De bonnes solutions et à la cana ba extrémité. Hein? Bonne solution à une extrémité. Oyo bandeko nyonso wana dio minonga la soki ozalate dialogue ozalate ça n'a pas de sens. Tokoko kenera dialogue na kati ya dialogue tokosenga dio abima na bato mususu wana babima. Eloko eza grâce même na bible eza na condition te. Ça mo conseiller comme une façon to bonde la non, ça mo bonde la te. Baza bana mboka ya biso bazo prôner dialogue pour na intérêt ya mboka. Mais bo bisaba na mboka no soto solo. Fallait ba libérer ba détenus politiques na RTNC ezala na accès na aux familles politiques et à l'opposition. Il faut pas libérer tout le monde sans condition. Ce qui va l'indiquer, Etienne Tshisekedi poids lourd, à côté de dialogue, na 8h, va libérer Batunyonso, na 10h, Etienne Tshisekedi, na 4 dialogue. Au moins, liste nyonso wapesi wana, Batunyonso wana, bazali important et nécessaire pour babima, puisque ezali bantoyo, bazolite pour la démocratie, na élection démocratique et transparente dans la République démocratique du Congo. Bouti wana kolanda point de vue ya moko ya bakino ba misusu ba souhaiter que ba libérer ba mususu pe oyo batikali tout comme mingi ba sepeli na acte wana pona ko descriper situation poto kende malamu na dialogue Kinshasa et l'équipe. Parmi les préalables aux oppositions à Sengaki na gouvernement na biso bauti ko fongola deux chaînes aux ezali proches à opposition. Parmi les décisions majeures, le ministre de la Justice a annoncé qu'il vendredi passé, il a qui bongo ouverture, il y a la chaîne télévisée, Canal Kin Télévision, puis Canal Futur, où il y a les médias proches, il y a opposition qui n'a réagi par rapport à la décision. Il faut comprendre que chaîne radio, ils répondent à parti politique mon côté, donc on a remercié, il faut comprendre. On a des revendications opposition à Ramabé. C'est ça la démocratie, c'est déjà le début de la démocratie. Deux chaînes va libérer, on les a moqués, va continuer. Deux chaînes, voilà, pour n'engager, selon n'engager, n'engager, ezaka ya tendance na bango. Na Congo Média Channel, au banda ko le biotozo, on a des informations qui toko ya opposition, il y a bien. Ba chaîne wango, oh il faut ba fungola yango. Na moi sagesse n'engager maman na zomo na boye, na ba chaîne mi balé wana. Premièrement, ils ont concerné biso bana mboka te ezanano ya privé. Mais chaîne o ya biso bana mboka o tozaka nango souci. Ezali RTNC international parce que peuple congolais tango azolela zolekana na chaîne occidentaux bazomona partout bazomona bayeba ke no mboka wana ezana boka okia makambu boy soki ba aide tozulaka à partir à RTNC. Batu mingi basepe na nouvelle wana po eza victoire ya démocratie basengi na ba autorité batala pe ba chaîne o etikali po ezwa pe mesure de grâce Kinshasa et l'équipe partent. Depuis annoncé liberté ya ba prisonniers politiques na quelques chaînes ya télévision et d'un projet oyo Azar réquisé na rassemblement Kojo a lobby que ba travaux ya comité préparatoire ezo bandal le 24 août. Après annonce, il y a ministre et il y a justice Alexis Tambwe Mwamba sur libération, il y a deux chaînes, il y a opposition Canal Kin TV, na Canal Futur, et puis il y a quelques prisonniers politiques, bah avis et a partagé, bah misusu bah saluer juste et il y a chef de l'État, mais d'autres estiment qu'on pouvait faire mieux. Pendant que tout le monde bah a causé la queue, bah violent et ça l'a harmonisé, le facilitateur Edem Kodjo annonce le début des travaux du comité préparatoire du dialogue. Mais une question qui se pose, les observateurs, Edem Kodjo va ouvrir les travaux du comité préparatoire avec qui? Pour Batoya, rassemblement Bazako récusé, MLC,
pona ye alobi soki dialogue il faut ezalande technique UNC malgré ba déposer qui liste ya représentant na bango na comité préparatoire mais secrétaire général Ewanga alobi que mardi est cause à la ville morte. Pourquoi le facilitateur Edem Kodjo Azelite avale ya ba tendance nyon sur se demande l'opinion pour annoncer le début de travaux puisque même au niveau de la majorité tout le monde est pour la tenue d'un dialogue inclusif. Il est impérativement important que les Congolais bavanda autour d'une table parce que en dehors ya makambo ya ba élection ba problème mosusu eza ko toucher population il faut la régler loko la question ya sécurité na ndenge ba massacre ki ba Congolais le 13 août na Beni. Donc plusieurs analystes pensent que le facilitateur Edem Kodjo avant ya kobanda ba travaux il faut payer consensus ezala pona réussite ya ba assise wana même si rassemblement eza ko senga de part nae mais na théorie ya négociation ezala ka ko concéder na ko céder de et jouaka Dobi ya libération ya ba prisonnier politique na quelques chaînes ya opposition eza une partie ya réponse ya chef de l'état na ba préalable ya opposition donc il faut continuer à se parler plutôt de chercher un passage de force qui risque d'accoucher d'une souris. Kinshasa et l'équipe partout. Constamment tosali na Kinshasa ba parents mingi bazaka soki mwana akoli ba memaka ye lisusu na église te toyebaka te soki ezaka pourquoi. Parce que para soki aza faible mwana wana ntango ye azwi makanisi wana amanipule ya koboya koya mais para soki oza mire yo nde moto oza encadrer oza koencadre bango mais dès que mwana aza moke balobi mobote sengeli olakisa ye nzela ya nini ya nzambe po era kokola nzela wana nde yango akokangama nango nyonso ezaki teti ya bana papa koki kolinga bana bakende me bana moko na moko aza na comportement na ye eza na bana misusu bazokomipesa na nzela na losambo me eza na bana misusu en tout cas molimo ya teti ezokotungisa bana mingi comportement ya bana ikomi penza pasi mingi bana msusu bazokoyoka te bamsusu bazokoyoka meba o bazokoyoka nzamba pambula bango meba o mususu wana ntuka nzamba sunga bango po mbala sima penda na maloba oyo ya baboti basila kotosa ba para mususu bazalaka négligent donc bazamo na mo a dire te devant bana na bango soki mwana boy na ye moye parent pe a insister ezate atiki na ye bana mususu bazalaka rebelle na tango oyo parent zolinga ke église to mibongisa mwana wana sabimi. Alors biso nde tokozala très sévère po toyeba na koéduke bana omoi biloko boye bongaka banda bomwana ti bozokola nango nde malamu eza mpenza kokabwana banzela to kotambola nzela moko yango elobi te ke mwana wana aza mwana oyo peut-être ayibi nzambe okoma mais eza de le bas âge ya mwana tango mwana ki mokeso balakisaki nzela na nzambe. Je pense que tango akomi ba 12 ans 15 ans il peut rester à la maison ou aller ensemble avec ses parents, ça ne dira absolument rien. Mais problème makasi ezali mwana ayeba nzambe wana de aza muke ko forcer mwana okangi ye mais ce que mwana na yebi nzambe te akoya ko remplir obele formalité ya pamba na kati église, c'est-à-dire de ça travail moko eza nango inutile. Le po penza mwana wana azala mwana oyo azana digasa bonzambe esengeli na bomwana poso mwana yekoli nzela nzambe tango azana muke ekoza kutu na tina te babanda kokumba ye po ebika ke tango bapana baza kobongama pour l'église l'enfant sera déjà prêt et à se préparer parce que nous voulons aller ensemble avec mes parents à l'église. Ozalaka na besoin ya kosomba mutuka twice compagnie azali wana pona bino nyonso. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 50.
56, immeuble Boncoin, côte à côte de la NAPI, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Rédaction en KNB solo na bakinois ba biso soki mona o auti na première pe a passer na secondaire soki défilé ba professeur wana ekoki ko déranger. tozali awa na école moko ya Kinshasa kosolana ba encadreur ba yebisa biso ndenge nini bana oyo bautaka na ba école primaire ba mikaka ko s'adapter na ba professeur parce que bautaki komona kaka professeur moko azotangisa ye kobanda na tongo tina pokwa to soit na midi tina pokwa mais akomi na humanité azomona ba professeur ebele ndenge nini ba mikaka ko encadrer bana ona pe ba incident nini bana na bakutana kanango na école primaire azomona comportement ya muntu moko oyo azopesa ye éducation mais maintenant se retrouver sikoyo na comportement ya plusieurs professeurs eza pas pouvoir s'adapter ils ont partir pe na critère ya intelligence pe lisusu pourquoi parce que akokuta place mususu maître oyo azo encadrer ye azo encadrer bien na première na école primaire mais na secondaire 12 cours 13 cours mais ils n'ont pas pouvoir maîtriser quand même enseignement facilement. Comme moi troublé parce que moi le temps à comme na outil primaire à comme na humanité moi difficulté parce que qu'on a comme na professeur rebelle mais na primaire baza na manko alors yango et comme la kabango ma ba difficulté wana il faut qu'on lande la bana yo para faut qu'on yeba ndeni na ko lande la mwana peut-être kozwela ye répitateur abanda ko lakisa ye ba makambo ya zotanga na école na ndako obie yo moko para obandi kolandela bana ba devoir nyoso tuana esongaka bana. Comme il y a des cycles différents, il y a le cycle maternel, primaire et secondaire. C'est vrai quand l'enfant quitte d'un cycle pour un autre cycle, aozwakaka ba difficulté pour anini a mesanina mulaksimoko de la première ère ti suka. Mais au niveau secondaire, c'est très différent. Il y a des spécialités. C'est-à-dire, professeur Azokota Nabakour Naye Moko, il y a spécialité Naye. Yangwana pour la première fois, surtout dans les premiers mois, Bana Bazakana moi frousse. Mais avec le temps, bah, s'adaptaka facilement pour continuer leur cycle secondaire. Wana bolandi point de vue ya ba encadreur ndenge balobi na micro na biso ya KNB vraiment na ba parents oyo bana na bino ba uti na ba école primaire pe ba kei na secondaire vraiment bo meka kolandela ka bango po autaki komona professeur moko mais akomi komona siko akomi na 12 cours vraiment il faut encadrement ezala makasi faut kolandela ka ba devoir na ye kolandela ka ba cours na ye pe ko pesa ka makasi atanga parce que ambiance o azaki nango to moi laisser aller azaki nango na primaire eza o ta rozana nango na CO parce que kuna ça se joue au période vraiment ba parents to ko inciter pe bino po meka ko encadrer bana na bino pe bolanda il faut payer à cause la mwana na répétiteur et cause la très important pour ka encadrement ya mwana na yo Kinshasa et l'équipe partout. Darin Claude Motema Pembe a salaki présentation officielle ya ba joueur na ye samedi passé bozwa ba ambiance o eleka kuna. On peut confiance entraîneur. Nandinga sali choix na e. Donc puis ce peut la sima ya choix wana. To ko ba likamu cité et to poni ba qualité ya. Dina foot à mon comme ça. Les amants les amoussés de la supporter. Discipline. Amour. Unité.
Ministre ya sport et loisirs Denis Kamba et Mikoleleki alobaka pas plus de 3 joueurs étrangers na terrain ya ba club na biso mais apparemment décision wana ezali respecté te na saison oyo. Mitindo wana eza bien. Eza pona promouvoir football na biso ya Congo. Po ba joueur na biso moi kala pena tozana ba joueur wana te na ba club na biso. Tant pena to okende ba stade kala na Sega Zaïre makambo wana ezala te. Il y a des joueurs étrangers, mais les logos les mais tout le monde on dirait que un peu des joueurs n'habitués à étouffer. Donc ils ont mesure bien, mais ils ont peine applicable peine à la louche. Pour ça que même dans les clubs même en Afrique, au coup de Congolais au barbeta kune belete, c'est possible de ça mais pas la biso. Banda Kalatozo le bela plusieurs fois que les joueurs étrangers ba les kaka 5 quitté. Ceux qui ba kozala bazana bangata 3, ça va. Mais ce qui est comme 6 joueurs que tozo besende be sport na biso ya foot na biso abato matia baninga, c'est ça le problème. Ministre a raison. Ce qui bazali ko s'accrocher mingi na ba joueurs étrangers, c'est comme si ba joueurs ya biso wa bazana valeur te par rapport ya ba joueurs msusu bazo na étranger. Or biso tozali na besoin ya que bana na biso ba évoluer. Mbongo bazo futaka na ba joueurs étrangers wana bakoki ko futa ngo bana na biso ate ba évoluer. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Artiste, comédien, Omar et un groupe sans souci à le bel vie artistique naïf. Ce qui est vrai, Bissotom n'a pas produit à notre présent pour de chasse. Il ne faut pas tous à l'ingrat. Donc, Netinga personnellement, présent pour dans une d'Alénéa, c'est de la maison juste et puis Malamogo, dans le groupe sans souci. En fait, différence c'est ça à présent pour de des faits papa la biso matéa. C'est que papa tant azalaki ye oyeboye baté et then a diré mon pour les la TV. Donc pour les la TV tant ya il faut seulement moins 2 à 3 ans. Nda l'équipe sur la TV. Voilà zaki ba stratégie naï. Mais ce qui est pas présent pour de à qui paraté. Au quoi les lobby ceux qui déjà na ba répétition déjà ça va ba directeur artistique ba passer ce rapport que Moutois évolue bien te pèse au chance sur l'équipe de la TV. C'est pourquoi mon avis moi vite c'est mais les amendements sont par rapport et attend papa Zala. Na sala banzonzing. Oui na sala banzonzing. Mais na lingande Moutois ebi a pèse une importance ndé na ye. Na lingaro ki na ba logique bande msupe ba sala até. Ils a mabete wana za baon. Mais na lingara penza minité que non seulement les seulement nzonzing na keguna nitina ke demela te. Moni faut mondo a soki yobi mpesa valeur te ba do pesa valeur te na pesa condition te mais na total groupe nini ezako ozobeta na Mazembe ba bengo beta na fese Kimpala Kinzaka
vous voyez que même na bateau ba mono zo beta na équipe na ba kama andeni jo na niveau ne fa beta na équipe donc déjà na niveau moko boye il faut tala ba groupe nini il faut kindi o intervenir donc na kinana groupe nyonso bandeko ba benga ba bingena yaka mais total asiko ba groupe faut tamiser auto kende parce que ndega to ba nyonso ya ndenge mode de père que groupe musupe go benda yo kitisio hein. Et puis, nous yozo beta no pena mais au moins na public oza inaperçu. Problématique né en la monde na Congo, surtout na Congo. C'est vrai biso toza moi grâce toza na sponsor. Mais ba groupe ba na sponsor te ba na pas simi. Soza grâce wana toza na sponsor na biso. Mais ya ga passer parce que eko karaté na ba besoin na biso. Parce que moni à un certain niveau na mon biso art et puis na culture na biso ya ba bantu. Sur zo apparaître déjà na TV nenge papa le Tumba Emba ba sangs et faisait la Pepe Kalem Temba ba sangsi lo kumu na mbongo hein ko yebana na ba famille na solo ba mo jage do mutro wa yebani sa ko na mbongo et au moins ça biso ba premier belé na ba famille mais on n'a pas le choix tous ba chance à yebana ba to belé ya ba to ba sunga biso donc ndeka ba mise ba vendre biso peut faire na ba relation yo to ke no matolo penzate mais to bra bato ba batala ki aro to sana ngozi senga faut ba soutenir ba ko soutenir biso donc il y a des fois et ça la biso ke bomo na to apparaître moi bien na miso bato mais au satip na que non revenir au ça et la musala ezala penza ya malongate. Magazine KNB Innovation sur Innovation Bokolanda toujours et encore besoin d'actualité au et dominer Facebook na début la semaine aujourd'hui. Actu Facebook ya lelo ba internet ya Kinshasa pe ya RDC mobima ba solo li solo ya Edem Kojo oyo a convoqué comité préparatoire mardi à l'hôtel Béatrice. Côté na bango rassemblement ba invité ba kinoa na journée ville morte. Secrétaire général Bertrand Ewanga confirme que l'UNC non plus a participer na ba travaux ya comité préparatoire ya dialogue batikali na logique opposition oyo et convoqué journée morte. Déjà secrétaire général ya MLC F Bazaïba azo confirmé encore une fois que parti na bango eza concerné na makambu ya dialogue T. Jeux olympiques et Sili RDC 4 athlètes, plus d'une trentaine de personnes na délégation, y compris le ministre. 0 médaille, c'est-à-dire ata ya linzanza ba internaute ba lobby tozui TP baleli. Le 48 heures du rire Toseka, le plus grand événement culturel de la RDC et Yindaki Mabe pendant 2 jours na théâtre de verdure. Ba humoriste ya RDC na quelques humoristes africains ba sepelisaki public oyo eyaki ebele sous animation ya Demse Kadi nan 9 national spectacle ezalaki somme. Édition oyo ezalaki parrainé na Mister Siatul Tomonaki ba comédien ya Lubumbashi, Gabon, Congo Brazza, Batumao na Batim Toseka. Clôture ezalaki somme présentation ya Fiston Saïsaï na phénomène Esobe et Kangi Masolo. Adolphe Ndombasi oyo a organisaki événement oyo a remercié ba partenaire na ye nyonso po KNBP ezalaki grand partenaire ya événement oyo. Tosuki sa actu Facebook oyo na photo ya artiste Moli Mokelenge oyo a se produire na centre culturel Gezarema samedi 27 août oyo na 19h. Actu Facebook ya KNB Bokolanda. Bozalaki ebele liboso ya baposte télévision na bino mpona kolanda magazine na bino KNB botikala toujours connecté, branché, scotché na bachaîne partenaire na biso Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.